Mbote balandi ya MDGD TV e nzamba pambola bino eza ngai wa bino ndeko na bino Mère Dorcas la grande dame nde boyebi naye koannonce émission ya sika na nkombo ya toli kati na bonzambe ça fait 6 mois déjà presque depuis tofungoli chaîne na biso ya sika MDGD TV mafuta ya sika et nalakaki bandeko basabone et puis bakozwa vraiment makambo malamu oyo kopambola mpenza balingami contre-temps sur temps na réalité circonstance moto ezosalake donc depuis lors eloko mpenza nano esalemi comme tel te mais naolaka bafana bana na nzambe balingami bandeko nyonso ke en tout cas makambo malamu ezoya na chaîne oyo yango naosenga na yo yaya s'abonner naosenga na yo partager lien naosenga na yo beta lisolo panza sango ezali contribution oyo na yo na musala oyo parce que c'est une chaîne chrétienne oyo objectif eza mpona kobikisa milimo bible ezoloba esengeli liloba na nzambe etambola na mikili nyonso ekoma na baextrémité nyonso ya suka ya mokili c'est après que viendra la fin donc toza na mpona koevangelize na baforme ebele ka na objectif moko eza ke mpo baame ebika e soki okontribue na lobiko ya milimo oyo yesu akufela en tout cas nzambe aozanga opambolo te bible eloba moto akopesa baoyo ya ye yesu alobi moto akopesa oyo ya ngai ne fiske kopo ya mai aozanga récompense te parce que apesi na oyo ya ngai donc yo oyo osala mosala ya kopartage video ya MDGD TV yo osala mosala ya kobeta lisolo ozwa récompense na part ya nzambe nauta koloba na introduction ke naye koannonce émission ya sika na nkombo ya toli kati na bonzambe. Pourquoi nuance wana kati na bonzambe? Toli mais kati na bonzambe. Pourquoi nuance wana? C'est simplement parce que nzambe eshua te. Lelo oyo toli ezopesama mokili mobimba. Lelo oyo bandeko ebele bazo ko conscientiser bato ebele bazo ko motiver bato. Nzambe na bonzambe na ye asali ke na temps to vivre technologie vraiment komi avancée to mona bato baobeta ba masolo na ba YouTube bato bazopesa ba conseil bato bazolendisa makambo ebele ezosunga pe d'une manière ou d'une autre mais awa sikoyo eza toli mais kati na bonzambe nzambe totie nzambe na kati ya toli o pourquoi parce que nzambe a échoué te totie nzambe na kati pourquoi parce que nzambe aza solution ya nyonso bakopesa toli ta mosu esimbi mpenza te ta mosu mpe esimbi te mais soki na bonzambe en tout cas olinga te solution ezwama toujours je vais m'expliquer balingami lelo oyo tozomona nkande na uti koloba na biso ke neza YouTube tozomona ba motivation tozomona ba conseil tozoka ba masolo ya ba forme pe ebele na bandenge moko boye muta ozala na par exemple na problème na libala par exemple na papa esimba te papa osepela na liso te ta mosusu youtubers moko aobetelo lisolo ke non omoni mpona kozala bien na ndako mpona kosepelisa papa mpona kofaire vibrer papa kabata pilipilo ya rouge oyo utaka jamaïque ya monene wana baka ya mabe te ya malamu mais awa na toli kasi na bonzambe
baoteya yo to mpe bakokonseye yo na bonzambe ata soko obaka pilipili to tangawisi to nini me bakisa losambo. Oui, parce que problème ebele surtout na foyer na couple mingi ezalaka te parce que mwasi ozwa so ya mobali te to parce que mais réalité ebele mpe ezalaka spirituel. Donc balance ekozala côté physique, côté pe ya molimo ezali, parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Lelo oyo désastre mingi bato bazomona ngo plus na miso ya bomoto baobosana ke molimo ejouera pe rôle ya makasi ya kosakana te. Yango toli kati na bonzambe eye mpona kosunga mabota, mpona kosunga balingami, mpona kosunga bandeko na n'importe quelle difficulté, na n'importe quelle situation, na n'importe quel problème. Bien aimé, bato bakanisaka ke nzambe azalaka mpona bamakambo moko boye. Bato balimita nzambe mingi na baforme wana ke nzambe aza wana kaka mpona bamakambo moko boye. Me na nzela ya toli kati na bonzambe ocomprendre ke nzambe aza kaka mpona bamakambo moko boye te. Nzambe aza mpona makambo tout ya vie sans exception. Oui, nayebi ke ta moso okamwa bato ebele balimita nzambe kaka na baangle moko boye ke non problème oyo nde minganga mpenza balobi boye esimba su te vraiment mobulu likambo oyo ndenge kote wana nakende kuna mama nazala somo nete beti poto boye me mobulu situation oyo baobosana ke nzambe aza wana mpona biso en tout et pour tout. Yaya ndimela ngai émission oyo eopambola yo ekosunga yo na makambo nyonso. Numéro na ngai ekozala tout le temps affiché na se. Oza na besoin conseil, oza na besoin orientation, oza na besoin ya guide, toza na po tosungana. Moto akoka aza te, moto ayebi nyonso aza te, me nzambe asali biso quand même grâce par rapport ya ngolo tozwi ya ministère oyo apesi na mwa boyebi moke tokoka kosunga peuple de Dieu, tokoka kosunga peuple de Dieu, tokoka kosunga bato nyonso fait, tokoka kosunga balingami parce que esengo nzambe ezali bonheur ya moto. Azoloba na livre ya Jérémie 29:11 que projet na ye pona yo eza ya bonheur na ya paix, enfin que apesa yo avenir et puis espérance. Yaya esengo nzambe ezalaka amona yo ozoseka ta moso oyebaka te. Na tanga mokomosu na Bible makomi elobi Yesu aotambola azoteya sango malamu, azali na bayekoli na ye na badisiple na ye, fule ezolanda ye tellement balembaki baoki nzala. Makomi ezoloba Jésus fut ému de compassion. Boyebi des fois totanga la Bible mais ermo likolo yana ma mosusu otangaka ngo mais okomate okomprenate mais moko mosusu molimo mosanto asimbi afungoli okomi osentir likambo. Bien aimé na simbama, c'était pas ma première fois natanga verset wana mais na kotaki na dimension mosusu place pendant na comprendre que nzamba s'intéresse à la totalité ya moto. Kaka po bato bayokaki nzala bandeko, kaka po bato bayokaki nzala. Bible ezoloba que Jésus fut ému de compassion. Bien aimé, c'est fort. Et atika likambo wana bongo te, alukaki solution po bato balia. Soki kutu nzala ya pamba, nzala oyo moto akozonga ne na ndako na ye ake kosala fufu na ye to na nzela kande babanda kotambola wana aokena kosomba nde lipa nde na nguba ale na ye ameli mai. Me Yesu amitungisi et puis Bible elobi amoni bato yango lokola babrebi bazanga baberger. Mikolo bongo c'est tout à fait normal batamboli bayoki nzala balembi.
ekomelaka biso. Akokende pe na kwa asombi lipa na ye to mai to nini akodébrie eza problème te. Mais Bible lobi Jésus fut ému de compassion. Au fait, molimo na Nzambe amemanga na dimension mosusu na comprendre combien Nzambe a s'inquiétaka. Au fait, he cares about any situation nyonso sauf rien oyo etungisa moto. Soki kutu mpo na nzala nde na ota koloba, mpo na lipa, mpo na elo ya kolia, ayoki pasi wana, a compatir et puis aluki apesa solution. Combien yo o ozangi kimia? Combien yo o ça fait des années et des années oluka lobiko? Combien yo oyo ozolela libala esimba te? Combien yo ozoluka mabota? Combien yo ozoluka musala? Ozonyokwa mabando ya na poto mukande ezalaka te obeti mitano okende gauche droite osillonner Europe mobimba otamboli na 3, 4, 5 pays ata mo séjour à 3 mois eza te. Combien akoyoka compassion te? Yango toli kati na bonzambe eye bandeko tokolobela makambo nyonso ya vie. On va parler de tout sauf rien. Bien aimé, na Bible tabou ezate. Biso nde tozala na ba tabou na ba culture na biso. Toyebi ba bantu tozala na mwa ba limite na ba maramususu. Toyebi ekolo na biso ezala na ba sujet mususu ezala ka tabou. Lelo peut-être bandeko ya moko bakomo comprendre et bakomi pe ko lobelango tel que le sexe ezala sujet moko ezala ka tabou. Mais lelo ba comprendre que non, il faut en parler parce que bato bazoko kufa likolo ignorance. Makomi ezoloba mon peu péri faute de connaissance. En fait, connaissance ezala pouvoir. Au monita wana connaissance ya likambo o yebaki te epesi yo pouvoir. Devant problème to situation songolo o yebaka te wana okoki ko apporter quelque chose ou soit solution to éclairage moko, lumière moko. Et awa tokolobela makambo nyonso sauf rien. Et Nzamba asungi parce que eza omoni makambo ebele bato bakanisaki no moto alalika alamuki mbala moko a créer to non. Toi bato tozwi ngolu Nzambe abengi biso na mosala na ye. Et Nzambe po a confier mutu musala to eloko to likambu, il faut se rassurer que mokumbu aomemisa moto wana okena oti na suka. Eza eloko ya mokolo moko te. Aozwa penza temps ya ko préparer mutu wana par rapport à fardeau o alinga memisa ye po asuka na ona nzela te. Nangolu otozwi par rapport à la particularité au Nzambe atie personnellement kati na ngai, le Seigneur il est temps de me préparer suffisamment pour na yango. Et tokoka te kande na uti koloba tozana poto se compléter, mais ce qui est vrai Nzambe oyo a permettre bandeko toli kati na bonzambe eya en tout cas ako assumer to pe azo assumer et aibi ke musale o salema et balinga mi croyez moi boza ro sepela to beta masolo nyonso et to solo lango na simplicité moko boye to solo lango na simplicité moko boye pona mutu nyonso azala à l'aise tant on loba mutu nyonso sans exception, tout le monde a se retrouver. Tout le monde a sepela, tout le monde a osala édifier. D'autant non ba tout le monde osala mwana na Nzambe. Osala païen. Osala osoki yo nini, soki yo nane, mutu nyonso akozwa part na ye et kombo Yesu ekokumama. C'est une forme d'évangélisation oyo Christ nde mutaza au centre. Yango to bengi yango toli kati na bonzambe. Problème mon côté lequel Nzambe. On va parler de tout sauf rien.
et te représenter ka Yesu comme solution. Parce que eza toli. Toye po topesa toli. Na babalani, toye topesa toli. Na bana, toye topesa toli. Et na bato nyonso, par rapport ya ba problème nyonso o tokutana na vie, sauf rien. Toyebi na mokili o toza ya se, na se awa, bandeko, tozo kutana na ba difficulté du jour au jour, tozo faire face na ba événement, na ba réalité, ya ba ndenge belé oyo ta mosusu ezo swisa motu, ezo silisa mayele, on aura des sujets à développer. Tobanoza na 30 minutes bien aimé, ya chaque sujet o tobanda kopona po tolobela. Si faut tolobela libala, tolobela libala. S'il faut tolobela kelasi, tolobela kelasi. S'il faut tolobela eloko songolo pakala bandeko, tokolobela yango na bonzambe nyonso et puis tokopesa conseil. Yango yaya, yo zi occasion kolanda video oyo, beta tour na chaîne ya MDGD TV, mafuta ya sika, M, D, M comme maman, D comme dada, G comme Georges, D comme Dorcas, MDGD TV, MDGD qui veut simplement dire Mère Dorcas, la grande dame dont je suis, et déplace bandeko toro solo la show ezate, tozo vivre batan fâché, tozo vivre batan au moyeni, azui dernier vitesse ya autoroute. Pourquoi? Parce que mikolo tikali emoke. Makomi ezoloba na biso na Apocalypse, je crois, na chapitre 12, que dragon ayaki po attaquer mwasi. Non, avant tokoma wana, makomi elobi bitumba ezalaki na likolo. Bitumba ezalaki na likolo. Satan azaki précipité na se. Parce que yende mutu akreaki guerre wana. Et makomi elobi, si réjouissez-vous. Malheur à la terre. Pourquoi malheur à la terre? Parce que l'ennemi est descendu vers vous, ou encore le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bandeko Satana kiti na mokili oya batu, animé d'une grande colère. Azana kanda ko sakanate. Pourquoi? Parce que ana mikole belete. Souhaito souci na ezali akokisa posa na ye. Posa ngo eza nini toyebi Jean 10:10. Makomi ezoloba les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et à la fin égorger. Donc Satana ayaka na ba mission misato, ayaka ayibi, abebisi et puis na suka nango abomi. Azoyiba nini? Azobebisa nini? Aoboma nini? Bonheur ya moto. Nzamba destina na mokili oyo. Yana bato bele bakoma komituna, eske ya solo nzamba lingaka ngai? Eske ya solo penza nga nzamba ayebinga? Eske ya solo nga penza nzamba ayoka ngai? Yaya, nzamba ayebi yo. Yaya, nzamba ayoka ko. Yaya, nzamba pona yo. Ce n'est pas en vain. Oza moto. Parce que soki nzamba yebaki yo te, soki nzamba lingaki yo te, soki nzamba ponaki yo te, ya liboso alinga na kelo moto te. Makomi ezoloba akela moto na elilingi na ye. Donc yo ozalaka nzambe, orepresentaka nzambe. Tala valeur, tala niveau important so nzamba bani na kopesa yo. Donc par là déjà il faut réaliser que on n'importe qui te. Sikoyo soki nzamba azwi nanu courage wana si fotoloba ya o créer yo na image na ye, ya o komiso nzambe, combien azwa soin na yo te. Bolingo ya nzambe se manifesta bien aimé na niveau oyo ke extraordinaire. Moto abebisi
mais aye ko restaurer to pa aye ko bongisa, aye ko zongisa bondeko wana bolingo wana botata na mwana masumu ekoti na mokili aluki na ba moyen nyonso couvrir abongisa ezo simbaka te fale moko nzambe wana alata nzoto akita na se kapo azwa place na yo yo obebisaki afuta niongo na yo akufela yo apeso via sika. Pourquoi? Parce que souci ya nzambe ezalaka bonheur a moto. Tango akelaki Adana Eva tia bango na jardin ayebisi bango ba cultiver, ayebisi bango en fait apesaki bango gérance ya jardin, bo enjoy life, bo vivre, bo zala bien. Mais neti muto aneka muto abebisi nzambe akoya pe kotika bongo, mais na bolingo bo nzambe ake plus loin, ake kufela yo. Pourquoi? Poka ozala bien. Posa nzambe bandeko ezalaka elo musute ezalaka bonheur ya mutu. Ta musu ba difficulté ozo vivre na habite na domaine nini ya vie e bosani sio bolingo nzambe o kansaniti vraiment maambango te yaya nzamba zali le fait ka ko wana bo moyi ezo lakisa combien alingi yo toujours, combien a toujours na besoin ya bola mona yo, parce que pema oyo ozomona ezala elo osaka nango te yaya, pema oyo ozomona ezala elo apamba pamba te. Soki ozali na mutu ya te na miso ya nzambe alinga tiko invité, alinga tiko invité. Le fait que yo ozo vivre ezolakisa ke nzambe alingi yo, ezolakisa ke wana importance na miso na ye, ezolakisa ke oza mutu apamba te. Sur ce nayebi ke mambo ta musu ozo passer, mambo ozo vivre, mambo ozo lekisa, batan ozo passer ya facile te. Mais longola makanisi ya komi boma nanu oza nango wana, longola na makanisi ya suicide wana, parce que yo ozo kanisa ke soko mibomi oke pema. Non, détrompe-toi. Oyebi so mibomi pasi ozo vivre awa okutango fois 1000 mukie po vi oza nango ezaya yo te. Nzambe so atinde na mukili azoba te. Donc wana droit ya ko ote vi wana te, to pe ya ko arrêter vi wana te, oza na droit te. Le soko vivaka wana eza nzambe nde mutu atia na mukili e atinda na mukili ona tina. Eza oyo ozo kanisa wana te. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc longola na makanisa suicide wana oza nango parce que libala esimba te, parce que bazo nyokola yo, parce que maambo ezo simba te, parce que malade ezo sila te, okomi na makanisi no na miboma na ngai na keno pema te, okendo pema te. So mibomi okende kopema te. Okende kopema soki nzambe ye mongo na bonzambe na ye a décidé alongola pema o ya tiaki kati na yo nde okendo pema. Mais soki yo olobi o arrêter vie o nzamba pesi yo gratuitement okendo pema te. Donc banana kolongola makanisi ya mabe wana ya komiboma na kombo na Yesu. Ok, landanga siko. Satana azala mokosi. Satana azala mokosi. A offert voir yo a olakso ba maramobwe. Oyo ozo kanisa ke non eza yango, mais en réalité eza yango te. Nzamba lingi yo e ana posa ya bolamu na yo. Nzamba ana posa ya bonheur na yo. Yango esengeli osatache na ye, okangama na ye. Soki opesa na bomo ino na Yesu te, nzimela Yesu. Benga na numero wana baoyambiso Yesu e bako orienter yo na église oyo esengeli po okende kosambela nzambe, parce que c'est important. Il faut ba encadrer yo foi na yo et puis o retrouver lisusu nzela, parce que omoni tango mutu asuna nzambe te abungaka. Omoni soki ozotambolaka yo moko o se perdre, mais tango ondimeli Yesu ozongi lisusu na boyokani na papa, nzamba ozwa en charge et puis a ozongi so na nzela.
masumu désorientaka bato. Tango siko ozongi epa na Yesu, tango ozongeli Nzambe, nde akozwa soin na nzela molimo na ye, akobanda kokamba yo, eza su yo te me ye. Yango Paul azoloba, soki nazobika eza nga te, mais eza Yesu kati na ngai. Donc quand tu donnes ta vie à Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus en toi. D'où yo te muto obanda komikamba, eyande molimo na Nzambe muto obanda kamba yo, aolakisa bisika nino kota, azolakisa yo nini osala. Donc c'est très important, opesa bomo eno epa na Yesu, peye azala mettre vie na yo, de o retrouver sikoyo nzela ba trace oyo Nzambe a destiné la yo. Bonheur eza kati na Yesu. Esengo ya nango ka epa na Nzambe, esika mosusu te yaya muto akosa ote. Omoni ba koanvier ezokoanvier bato wana yaya. Ba koanvier ezokoanvier wana, détrompe-toi. Détrompe-toi. Bato oyo ozokokanisa bazalaka bien wana, ozomona bango ta mosu na bambongo, ozokanisa baza soki ndenge nini, ozokanisa neti soki bango ndenge nini, yaya oyebi nde balalaka pongi te. Oyebi nde balalaka pongi te. Yango moni eza important. Oza na relation personnelle na Nzambe. Ozela ta ya Nzambe, parce que Nzambe azana pona mutu nyonso. Nzambe aza wana pona mutu nyonso. Bato musu bakanisaka Nzambe azalaka pona bato moko boye te. Nzambe aza pona mutu nyonso. Nzambe aka pona ba kategorie ya bato moko boye te. Nzambe aka pona biso nyonso. Siko ezala likambo ya ta mutu na mutu na ngonga na ye. Toyoka masolo ba David bazala soute, n'est-ce pas? Toyoka masolo ba Abraham bazala soute, n'est-ce pas? Et de eza likambo ya mutu na époque na ye, mutu na ta na ye. Ozawana Nzambe atinde na mokili na tina. Ana mabongisa pona yo. Ayebi bisika nini yo esengeli o évoluer na vie. Ta mususu okanisa ozala footballeur. Ta mususu okanisa ozala soki nani, osala soki nini. Eza pe na bato baleka bisika yo ozalaka. O yo ozokanisa kozala, to ozolinga kozala. Lelo bazate. Et de même yo pe na moment na yo, oko jouer pe rôle na yo. Oko jouir pe na oyo ozoluka wana ozolinga wana. Mais il faut okangama na Nzambe, ozana Yesu po o vivre bonheur wana. Parce que sans Nzambe eza impossible, sans Nzambe eza passé. Pourquoi? Parce que so ozana Nzambe te, olingo lingate, o résister diable te. Donc yende muto akozwa soin na yo bien, diable muto akozwa contrôle na yo. Or soki Satan alobi azwa soin na yo, imagine eza milelo kaka. De yango moye eza important okangama na Nzambe. Nde Nzambe aosepelisa yo, aosepelisa motema na yo. De wana ezaki introduction par rapport ya émission oyo ya otokolobela ya mosala Nzambe atindi biso tosala. Et osepela, oza déjà osepela ndenge oza wana. Tokolobela nyonso, tokosolola nyonso sauf rien. Opambola Nzambe pona tina na yango. Oyo ezaki introduction, donc message na biso ya liboso par rapport ya toli kati na bonzambe. Donc oza na besoin Nzambe nde a coacher yo to pe a orienter yo, a te yo par rapport à likambo ezo leliso. Batu te. Parce que muta mokili a peso solution, mais oza insuffisant. Nzambe nde muta yebi we sengeli pona yo. Parce que ya tato na ate. Nzamba pombola biso. Tokutani mbala sima na épisode na biso ya liboso oto sala. Donc chaque semaine, en tout cas vidéo bandozanga te na chaque semaine to bandozala au moins atana 3 vidéos chaque semaine. Donc après jour moko vidéo ainsi de suite. Nzamba pambola bino to monani mbala sima na tolikati na bonzambe ko bosana te ko partager vidéo, ko bosana te ko s'abonner, ko bosana te ko tika commentaire, ko bosana te ko tuna mituna parce que ba mituna na mto ko permettre biso to ya na ba sujet ya sika. Mbala sima nalingi bino mingi kimela mokonzi ezala na bino, merci. À la prochaine.